Watanabe a muta ba saper. Ngapena ngana rectifier le mot bat balo ba héritier Watanabe fingi gindingu. Et ça la m'a bête parce que Kindingu wata petit héritier Watanabe. Il aime super que ta vieux héritier. Vous comprenez? Et au héritier Watanabe sala pona gindingu, ba omona gindingu ba yebi biso pe to yebi. Mais qui a koloba ke héritier Watanabe fingi gindingu. Wana balongona no ma parce que ninge za wana fo yeba ngoke. Kindingu otkala olega jamais na teva fingi héritier Watanabe. C'est ça le kuta poto moni ba page muso e komi yango ki héritier Watanabe fingi musée Kindingu. Te za mambo le kuta na biso za mambo le kuta parce que héritier azana muto a bien éduqué ko sa bloka bongote. Donc ezara batu ba oloba na bango kaka bat bazolo bana onga soki Kindingu azui carré pas faire rigoler ama beta c'est musa makasi. Net musala sala na héritier kala osala ngote. Héritier zarara alobela héritier héritier pesa raé ils sont toyebi. Presse en valeur, à négliger la presse, tendez tu vas mission, sonde bazalaka, à sali ba makamne presse, sali filmer, tiki na ba YouTube, et na ba télévision, et après a fini prince non. Vérité Watanabe solara bien la presse, azara bien, azara gentil, donc respectera presse comme la quatrième pouvoir, vous m'avoir en considération. Tu peux imaginer concert à les 16 mètres que les 12. Les 12. D'un niveau. Roman, concert à les 16 mètres, les 12. Donc 4 jours entre la matadi, tac et journaliste. Pour nous la promotion et artiste. Bana so tout ba héritier Watanabe o bazana difficulté ya Kisasa pour nous Hollanda ba concert ba y a les 16 dimanche na stade Adamar na matadi wana ba yoka banzembo ba raker ya maman Rachel Fouta moi c'est l'église catholique na Valère ba yoka banzembo ya makasi héritier betana banda carrière na e on a jamais décidé parce que talara concert les 16 non beta c'était de les 12 et ça là aux alaté ba saper to mona pe ba saper ba bi bango pe léopard et bien zongeli nango héritier Watanabe kokolo ba déjà héritier batu ba yate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika ka basali mona Joseph tata maboko le aise grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à Bossalibinoté à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba maison qui vient vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya. Congo et Sengo Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours kawana pour nous mettre la bino, actualité news, ils auront natara pour nous mettre la bino, rien que la vérité. Ah, l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Armel de Moquet. Je dis encore bonjour à toi, 3 fois Star Mido. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Bellor. Et vous voyez déjà tous dans la 7e rue. De part, il y a un journaliste. De part, il y a Batnos Walingara, héritier Watanabe, c'est dimanche, na stade ya Matadi. Tokuta ni pena zini kumbina bi non, il faut te make up ko pese là. Bana batat baye bake, héritier Watanabe, le 16, na stade ya Matadi, wana zini kumbi kota na déjà. Bonjour Zini. Bonjour Joyce, bonjour na abonné tout au Watalara Congo et Sengo. Donc merci beaucoup na le véritable code ya Willy Moucheni. Et merci encore une fois na mon boss tête Ndai Mwene, il y a Rachel Mfouta, et merci encore une fois na PDG Majeko, Richard Majeko, PDG Richard Majeko, et merci beaucoup de tout battre la biso. On dit des gens na Watanabe, na Nzoto, donc tous en track polo, tous les saraba na matadi, biso de tous soit bis lelo, lelo tous les 13, Watanabe les 16. Les 12, hein? Les 12, donc les 12, tout soit déjà bis nabiso et direction Matadi. Les 16 dimanche, héritier Watanabe dans concert. Il y a Damara no monde commis déjà presque aux Alawana donc pour nous soutenir artistes. Malgré ça, mon maramo boye, mais biso et tac et bateau aux Alawana artistes, tout artiste c'est bon côté.
tu as la possibilité de l'année sous Matadi Braza. Ok, avant, pourquoi Boké avant? Bon, tu avant pour gérer le terrain. Déjà, dans notre temps, on a polo, on a des boîtes, on a des terrasses, par-ci, par-là. On comprend que. Donc, biso, tu as ça à boulot. Donc, c'est ça. Moi, je dois besoin de bis. Oui, il y a un peu mélodie par l'icolo. Et tu as un peu de Bellor. Tu as un peu de Bellor. Donc, voilà. Voilà, Zini Kumbi, tout le monde déjà de part où déjà ils ont annoncé héritier Watanabe na stade Yamata du vol à Batbalobi. Est-ce que Kosimba parce que déjà mon qui héritier Watanabe na stade de Martyr Batbalekindam est-ce que na stade Yamata à Kotondi ça? Oui, les lots n'a pas sarabatu que carrière héritier Watanabe dans la rose. Pourquoi rose? Parce que si on t'a les lots héritier Watanabe banda banindu les naïb album en bimiso comprendre que mi ange mi démon ti le beta album mo long long été malgré bandi comme sou bimisi mais gomme pesa terrain pour le bon yo comparer mi ange mi démon à gomme ah yo comparer mi ange mi démon à gomme pour ani polémique biso toke matadi toke no sala boulot toke sala boulot donc voilà déjà dans on comparer album gomme na mi ange mi démon parce que comme déjà comme chemin de la gloire ko ya pe kokuta au chemin de la gloire ya ngomoko mutoro longo la mi ange mi démon pour ça l'album longo la mi ange mi démon ezate ngam na ebisio on comprend donc on a pas ko kota na ba détail belé to benga ka bana matadi baya on comprend bana matadi baya ba yo héritier Watanabe parce que ça mon organisation mon ba bengi héritier Watanabe Zini Kumbi pourquoi tout le monde a journaliste na likambuya héritier Watanabe bo fongola motema na likambo héritier Watanabe bo yaka bino nyoso nezaka pourquoi intérêt to bo bi ke ba biso ba solola eza était qui a sorte d'intérêt était la considération moi toi na Bellor hein toi na Bellor déjà artiste ba belé au mona biso na stade ya fait rigola to zagit sigo héritier Watanabe bien ezala considération, tu vois, considération, on a bien voilà. Alors après sans valeur, négliger après c'était des mission de bazalaka, sali ba makamne presse sali filmer tiki na ba YouTube et na ba télévision et après a fini prince non. Vérité Watanabe solara bien après ça sera bien la gentil donc respectera presque comme la quatrième pouvoir vous m'avoir en considération. Tu peux imaginer concert à les 16 mètres OK les 12 d'un niveau. Concert à les 16 mètres, les 12. Donc 4 jours en tournant Matadi, t'as qu'il y a des journalistes. Pendant ça la promotion et artistes. Matadi, il y a les 16, dans stade à Damar, héritier Watanabe Beta, kuna donc boyo yoka ba rumba, boyo yoka ba générique à bien, chemin de la gloire ya ngopezoya. Donc maramwa bieza Matadi. Voilà, Zini Kumbi na mundi pe Just Diena pe ouais parce que moi concert président Just Diena n'a pas un concert na Matadi jeudi. Alors, jeudi, samedi, mais dimanche, peut-être pas Rosa na concert à stade parce qu'il y a et qu'il y a bien. Et maintenant, c'était un côté héritier Watanabe na polémique. Na fait rigolo là-bas, parce que ça va arranger bien. Et ça, la malade montée donc, il se dit qu'il y a héritier Watanabe. Totori na un tembe. Toto. Donc, les 16 oyo. Bandeko ba toi comprendre biso toi na nzela ndeko comment nzela to zo plein nzela to na 7e rue abadnyo so bazwaka bat ba so ba bis pour no keni matande bo moni pendeko abosa na leki ka na kat bo comprendre o ezaki sasa donc voilà au mona donc matadi monde ya bandeko msubi bandi ya kolongwa biso za awawa et to sa publicité parce que to fouter limbongo na biso so to kota yo fele peut-être ngo ba bisini to keni matadi voilà ma vie pesami voilà Zini Kumbi nino koko yebisa bana mwanda bana boma bana soyo bana bana boma bana soyo batutu balinga héritier Watanabe o bazana difficulté o yaki sasa pour no Rolanda ba concert ba ya les 16 dimanche na stade Damar na Matadi wana ba yoka banzembolo kwa ba raker ya mama Rachel Fouta moi ça l'église catholique na Valère ba yoka banzembo ya makasi héritier betana pendant carrière on n'a jamais décidé parce que tu as concert les 16 on a c'était de les 12 et tu as là aux alatés déjà héritier Watanabe a muta ba saper
ngapela ngana rectifier lo mo bat balo ba héritier Watanabe fingi gindingu et ça la mabete parce que kindingu ata petit héritier Watanabe là musupe kuta vieux héritier auto comprendre et o qui héritier Watanabe sala pona gindingu bango mona gindingu ba yebi biso pe to yebi mais ki ya ko loba ke héritier Watanabe fingi gindingu wana balongona no mwana parce que ninge za wana fo yeba ngoke kindingo otkala olega jamais na teva fingi héritier Watanabe. C'est que ça le kuta poto moni ba page muso ekomi yango ki héritier Watanabe fingi musée kindingo. Te za mambo lokuta na biso za mambo lokuta parce que héritier azana muto a bien éduqué ko sa bloka bongote. Donc ezara batu ba oloba na bango kaka batu bazolo bana onga soki kindingo azui carré pas faire rigoler ama beta c'est musa makasi. Net musala sala na pe héritier tkala osala ngote. Pe héritier zara alors il a hérité mais héritier pesa raé ils sont stoyebi donc malgré ba kabone meki ba ozonga na bango donc voilà merci beaucoup belo yesa ba vrai chéra pembe ya mwanda ya kabine moi de mbote poko mata mbote na ngaka na ya Willy Musheni babi le véritable code plus 243 c'est pas kebo mais on oliate ndeni okuta na vie ya Willy Musheni les vrais nzete ya pakebo véritable code voilà bambote siko zali ya Willy Kaimbe vrai Joyce Tumba na bengi si bana nyosa mwanda bana nyosa kabinda bana nyosa boma bana nyosa kisantu mbanza ngungu kimpese sona bata ni na mukongo te mama matadi ngeke bengi sa bana nyoso ya mwanda ya nini donc bino sa Congo central mo makomanda kasangulu ti kuna na mwanda babiboya concert eza moko dimanche kimpese mbanzangungu kisantu kolofuma bino nyonso babiboya na concert héritier Watanabe le 16 na kati ya stade ya Damar bozanga te ba vrai chéri taka biso na Joyce Tumba tozana mélodie déjà zana kati ya ka ba journaliste solo internet bangwana bazana déjà babi bozanga te bambote na bato balingaka wa puis mot de la fin donc bambote na bato balinganga donc Garnet seka bongo na matadi tozoya bana kinkanda tozoya batu nyonso balinga héritier Watanabe boya oyoka mi-ange mi-démon boya bebe extrait ya sur le chemin de la gloire boya oyoka yango donc ça la plaisir na batu tout surtout ba matadi balinga wata trop pour fois bango na matadi 100% ba matadi 65% ba soutenir héritier Watanabe on comprend donc kobosa na tout donc bana matadi tozoya déjà donc héritier Watanabe totori na tembe ambote la bato balingaka parce que biso elingi ça déjà départ tembe tina suka te biso ça départ ça biso te faut bazela quoi tembe tina suka tina lifoba tout botala na biso na Congo bisengo le véritable code ya Willy Musheni je te salue yaya et tobo sanitaire ya Willy Musheni le véritable code totali da komo ya Willy attends 50 fois ya Willy Musheni le véritable code merci beaucoup na maman Rachel Fouta moi ça bato moine tête Tendai Maboro Bank maman Rachel Fouta et merci encore une fois na PDG Richard Majeko tout non question mon boy tout non question voilà je dis encore merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés sur Congo et Sengo Télévision. Toi c'est retrouvé biso à Congo central na Matadi. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi Armel. Je dis encore merci à toi c'est Patrick Ponce, moi la générale Mayele. Voilà, je dis un grand merci derrière la caméra à toi Armel. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Berliv, côté montage. Je dis un grand merci à Saint-Patrick Ponce, moi la général Maëlle. Je dis un grand merci à toi ya Willy Musheni code mondial, hein, plus 243. Je dis un grand merci à 3 fois Boss, 3 fois Star Mido. Merci beaucoup la Mignon Sobolinga Congo et Sengo. Et juste pour vous dire que le 16 juillet avec héritier Watanabe na Matadi babi bana Mwanda bana Soyo boye belé babi le 16 wane Rosalo pesi mbombo mbo boyi parce que yako kami ange yako nzembo Rachel Fouta yako yoka banzembo ezebele vraiment ba titre ezebele en tout cas boya koyoka héritier Watanabe biso presto kenda rara place o ezara que to sali musala na biso to si so sa musala na biso to zongi parce que biso to yara pona sa musala na bisabino voilà de part déjà ya ba journaliste nyonso vers Matadi bako préparer terrain bako ça la promotion pour na héritier Watanabe Totorino ya tembe bisona bino
Torolanda babi le 16 mutazanga to nyosa za ramona matadi balobi le 16 rendez-vous zaka moko to moni pe just bien na yepe direction matadi en tout cas félicitations na héritier Watanabe après stade de martyr to moni siko à stade de matadi oleba wele la stade de martyr ba stade pezebele Lubumbashi pe to za na stade zini kumbi oleba wele la stade stade des Ebele, y'a rien d'autre qui ça va. On les stade des Ebele. Et puis ça va, on va pas stade à Lubumbashi, à part stade Yamata. Stade Goma. Place Inos via Otobé, t'as félicitations à Inos. On n'a pas Yeminze Bafali pour pas. Olobi? Bien Yeminze Bafali pour pas. Ah Yeminze Bafali, y'a ma bête. Y'a ma bête, moi pour Ninzembo, soit Yeminze Babongo Sigo bon. Pour qu'on ait un longueur à la tête en caisse, on a évité soit Mbenze Moni. À part Goma, stade Nino Babako Salé. Les Ebele na Lubumbashi, stade Ali, na Boma pe alara. Donc voilà, bis elle kende. Bis c'est de marée, nga bien to kuta l'émission. Donc to kuta l'émission. Abréviation nyonso mwana ye ba signification nango malamu. Nakisa Feli la kisini, Semko la kisini, Ogefrem, Chekami, Miba, IDF, Monisco, Inerbe, ainsi de suite. Ba parc nyonso ya mboka eza na kati. Nakisa parc national de Virunga na province. Kauti Beka, bana boma bana soyo batutu balinga héritier Watanabe o bazana difficulté ya Kisasa. Pour nous Hollande ba concert ba y a les 16 dimanche na stade Adamar na matadi wana ba yoka banzembolo kwa ba raker ya mama Rachel Fouta moi ça l'église catholique na Valère ba yoka banzembo ya makaso héritier betana pendant carrière na e ba on a jamais décidé parce que talara concert les 16 no beta c'était de les 12 et tsala ozalati ba saper to mona pe ba saper ba bi bango pe léopard et bien ezongeli nango héritier Watanabe kokolo ba déjà héritier Watanabe a muta ba saper ngapela ngana rectifier lo mo bat balo ba héritier Watanabe fingi gindingu et yo sala mabete parce que kindingu ata petit héritier Watanabe là musupe kuta vieux héritier auto comprendre et o héritier Watanabe sala pona gindingu bango mona gindingu ba yebi biso pe to yebi mais ki ya ko loba ke héritier Watanabe fingi gindingu wana balongona no mwana parce que ninge za wana fo yeba ngoke kindingo kotkala olega jamais na teva fingi héritier Watanabe. C'est que ça le kuta poto moni ba page muso ekomi yango ki héritier Watanabe fingi musée kindingu. Te za mambo lokuta na biso za mambo lokuta parce que héritier azana muto a bien éduqué ko sa bloka bongote. Donc ezara batu ba oloba na bango kaka bat bazolo bana onga soki kindingo azui carré pas faire rigoler ama beta c'est musa makasi. Net musala sala na pe héritier tkala osala ngote. Pe héritier zarara alors il a hérité mais héritier pèse ça raé ils sont stoyebi donc malgré ba kabone meki ba ozonga na bango donc voilà merci beaucoup belo yesa ba vrai Gérard Pembe ya mwanda ya kabine moi de mbote poko mata déjà na ngaka na ya Willy Musheni babi le véritable code plus 243 c'est pakebo mais on oliate ndeni okuta na vie ya Willy Musheni les vrais nzete ya pakebo véritable code voilà bambote siko zali ya Willy Kaimbe vrai Joyce Tumba na bengi si bana nyosa mwanda bana nyosa kabinda bana nyosa boma bana nyosa kisantu mbanza ngungu kimpese sona bata ni na mukongo te mama matadi ngeke bengi sa bana nyoso ya mwanda ya nini donc bino sa Congo central mobima komanda Kasangulu ti kuna na mwanda babiboya concert eza moko dimanche kimpese mbanzangungu kisantu kolofuma bino nyonso babiboya na concert héritier Watanabe le 16 na kati ya stade ya Damar bozanga te ba vrai chéri taka biso na Joyce Tumba tozana mélodie déjà zana kati ya ka ba journaliste solo internet bangwana bazana déjà babi bozanga te bambote na bato balingaka wa puis mot de la fin donc bambote na bato balinganga donc Garnet seka bongo na matadi tozoya bana kinkanda tozoya batu nyonso balinga héritier Watanabe boya oyoka miange mi démon boya bébé extrait ya sur le chemin de la gloire boya oyoka yango donc ça la plaisir na batu tout surtout ba matadi balinga wata trop pour fois bango na matadi 100% ba matadi 65% ba soutenir héritier Watanabe on comprend donc kobo sana kututé donc bana matadi tozoya déjà donc héritier Watanabe totori na tembe
parce que bis elingi ça déjà départ. Tembeti na suka, te bis ça départ ça bisote. Faut pas zela quoi. Tembeti na suka. Tu n'as faut pas tout botal na biso na Congo bisengo. Le véritable code ya Willy Musheni. Je te salue Yaya. Et Tobo sanitaire. Ya Willy Musheni, le véritable code. Tu t'es dit comment Willy? Attends 50 fois. Attends 50 fois. Ya Willy Musheni. Le véritable code. Merci beaucoup na maman Rachel Fouta. Moi ça va toi moine. Tête tendai ma Boro Bank. Maman Rachel Fouta et merci encore une fois. Na PDG Richard Majeko. PDG Richard Majeko. Tout non question mon boy. Tout non question mon. Voilà, je dis encore merci. Merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés sur Congo et Sengo Télévision. Toi, c'est retrouvé à Congo Central dans Matad. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi Armel. Je dis encore merci à toi c'est Patrick Ponce, moi la générale Mayele. Voilà, je dis un grand merci derrière la caméra à toi Armel. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Berliv, côté montage. Je dis un grand merci à Saint-Patrick Ponce, moi la général Maëlle. Je dis un grand merci à toi Ya Willy Musheni code mondial, hein, piste 243. Je dis un grand merci à 3 fois Boss, 3 fois Star Mido. Merci beaucoup la Mignon Sobolinga Congo et Sengo. Et juste pour vous dire que le 16 juillet avec Héritier Watanabe na Matad babi bana Mwanda bana Soyo boye belé babi le 16 wane Rosalo pesi mbombo mbo boyi parce que yako kami Ange yako nzembo Rachel Fouta yako yoka banzembo zebele vraiment ba titre zebele en tout cas boyi koyoka Héritier Watanabe biso presto kendara ka place o ezara que to sali musala na biso to si so sa musala na biso to zongi parce que biso to yara pona sa musala na bisabino. Voilà de part déjà ya ba journaliste Nyoso vers Matadi, qui préparer terrain, qui la promotion pour na Héritier Watanabe Totorino Yatembe, Bisonabino, Torolan la babi les 16 mtazanga tonyo sazaramona Matadi balobi les 16 rendez-vous zaka moko to moni pe just bien na yep direction Matadi. En tout cas félicitations na Héritier Watanabe après stade de martyr to monisco à stade de Matadi oleba wele la stade de martyr ba stade PZBL Lubumbashi pe to za na stade Zini kumbi oleba wele la stade stade des Ebele yaka na to bakisa ba oleba wele la stade des Ebele ebisa bango pas stade à Lubumbashi à part stade ya Matadi na Goma place Inos bia utobeta ba félicitations à Inos on n'a pas yemi nzemba fali pupa olobi bia yemi nzemba fali pupa na podium yemi nzemba fali ya mabeta mo poni nzembo so yemi nzembo bongo sigo bon pokuna nzembo malonga ya la tena okese on a été so embe nzembo ni à part Goma, stade nino ba ko sali Ebele na Lubumbashi stade yali na boma pe alara. Donc voilà, bise linga kende. Bise de maré nga mino to kutene misasi. Donc to kutene misasi. Abréviation nyonso mwana ye ba signification nango malamu ndakisa feli lakisini semko lakisini OGFREM Shekami Miba IDF Monisco Inerbe ainsi de suite ba parc nyonso ya mboka eza na kati ndakisa parc national de Virunga na province Kauti Biega batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinope promotion. Ngolé à Pamba. Maison divine. Bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On